Donc, ce qui est là, on t'attend le colon, tout est à la caisse. Ah, quand on a une idée, et par exemple, on va soumettre. Des nations qui ont un capon à camp, on les attend au fond du monde. Si vous pouvez les bonnes de bouquets, vous moi café. Si vous aussi café, ok, ça a ça. On a la chaîne, ça veut dire qu'on tombe en camp. Si vous aussi, c'est pourquoi vous avez l'église. Donc, on les a la vie à payer. Donc, on les a la vie à payer. Donc, on a ce qu'on a montré, on va joyeux, on va quel ici. Donc, on va couper ce blanc. On a des sœurs en Afrique, on va on a frère, on a sœur, donc on a beaucoup de choses. Mais ce qu'on a commis déjà à 18 ans. Mais donc, moi, c'est pas les choses sur place. À 18 ans. Pendant on a quand même ça, on a quand même attendre à quel moment c'est dans l'ail. Tout le monde a toqué dans le camp, tout là la place. Donc, il y a ça logé dans mon panzi, il y a ça logé. Mais moi, ça m'a pas connaître comment. Tu es là, pour la place, parce que comment les places au bino, comme ça place, il y a des vides. Il y a place au moins chambre, il y a des bino, au côté qui voit. Il y a chambre, mettre les cacabatos, les places pour ça veut donc qu'il y a pour se couper les places pour parce que ça a déjà lié beaucoup c'est parce que oh il y a déjà la place là ça oh il y a donc makambo bino boki de lewana donc mon ticket mon côté bino la princesse de l'Éternel n'est pas pour sa mission comme on a eu à Goana. Balobi sous que sokoza na pema et c'est le commissaire Nzambe bon biso ba tozu pema pendant 1900 combien to ya ba bona ne iboso na soto na soto mona subona ne mususu pona ne commissaire Nzambe te ba kasi soto commissaire Nzambe te pa opesa so ba bona ne mais à part ça so bolambo ya kotika biso na bongo ne bongo makomi lobi te vomi en chef bon ken yomo biso yo ya mikie tati biso na pema na pesi bino nyonso tumbo te boye molamu na kati na émission la véritable scène tout ça comme micro na batu oyo ba bakanatina makomi pe actualité bongo lelo na zenda papa kisi ya mbona no soit kana pesa ba bazana régie mbote pe kosenga bango elema na moni nikisi a perception elema moko po ete tozonga ekolo bazonga ke nikisi ankamba voilà donc toi yé na mapamboli ankamba eza nikisi oboyi kei na yo omibwaka na mai ya ntima biso tokotikalaka kosala awa mpona kokongo afrique mpe mpona kozongisa lisusu bato bafungaka miso pesa biso elema oyo bongo tozokoreshi ava makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trente, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Koumanakana, les lots ont posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na beti ya kolia ntabati, po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse.
Nzambe, Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Mutombo, Nzambe, Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kachafati. RDC Bokanaka, lelo tokomo mono Kachafati. RDC Bokanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur matondi na papa Gila Bala esepelisi ndoi na ngai Tiffany Zoé la Bala esepelisi mama Lauriane en Afrique du Sud ndeko bobema kone kaba bisiko zali lwebo esepelisi baito ebele maman beti kokele ya maman chérie kuna nite mama la prophétesse Myriam depuis la France esepelisi bato ebele balandi biso na ntango kasi mpona lelo nayambi papa Kisi simanso kouta nkamba atwana Kinshasa baelemezi ebele ngano totie te mitema na bino ezala kokita pamba te nikisa asalaki mpenza mosala nikisa nkamba mosala pele esalamaki kasi biso ape na Kinshasa tokontinue osala mosala papa Kisi mote Bote mama ya eu bonne santé ezali kimia na ngolo na komba libota mobimba kimia ezali bote na komba tata merci beaucoup papa Kisi santé za malamu za malamu bisambo de la baike ba kotala yo dans le monde entier napesi mbote na bakretien nyonso ya kimbaniste na bakroya kimbaniste oyo bao baza na Europe na Asie na Océanie na Amérique na Afrique mpe na baprovince pesi mbote na bato nyonso tu bayebi te basimo kimbangu mpe balandaka te basimo kimbangu mpe balandaka émission oyo ya le Nazarien ya mama Tiffany na Bala moko c'est ça Tiffany mopaka Tiffany ka moko oyo ki la Bala na nde ndoi bapesanga komoni Tiffany la Bala donc napesi mbote na bato nyonso tu na kombo ya tata mwana mpe molimo mosaka pesika na bakimbangiste napesi na bakretien kimbangiste na bakroya donc na bakretien oyo nyonso tu baza na mokili bao nyonso tu baosambela nzambe mpe bazondima te basima kimbangu epesi bango papa Kisi ntango kotala nga okomona yo ntango naotala yo naomona image ya nkamba image ya nkamba oyo bolobelela ngai bodribla ngai bobimisanga kumbato emona nkamba lelo oyo omonanga na image ya nkamba tobinisa te ça veut dire quoi bosala mpe nayende banda ça veut dire quoi ça veut dire quoi Jésus-Christ ebakesanga komalanga moto bisengo témoin faut zaka moto bisengo parce que nga naza kiesi nakomandela bandia nano na asilika te kombo na ezali kiesi alors donc fo nazala place oyo mpe eza na ese mona solo na biso ebako mpo ntango mosu wana ekenda nkamba te wana tobanda kobelela mpo okende nkamba ça veut dire quoi Jésus-Christ akutaka motu moko avec les naissances na porte ya temple na synagogue ntango bayekoli bakutie aveugle wana abelelaka Jésus ntango bayoki abeleli esko bayekoli bakini mikolo eza motu oyo abebisaki to bapara na ye kolo ezabi te motu oyo likambo eza ye te eza mpe bapara na ye te eza tane donc nzambe ndatikaki ezala mpona ntango savedi nyonso to wana biso tobande koloba ezalaki yango te te histoire oyo ya moto amemaki oyo na nkamba donc naza kutu na ntina kotanga kombo ya papa kesema te nalingi na poto
bato baloba yango so amemi mutu na braza aobelela ntango bato bakoyeba mutu boye mutu amemaki na poto so naotuna nde mutu amengaka so oyebi te oloyebi te ngalo nalobi nayebi te mpe mutu akokokisa bilaka pardon donc na ntina makoyeba komonisa te mais ntina nanga eza oyo ça veut dire likambo wana esengaki ezwa nzela ekokisama na moma wana ça veut dire mutu wana amemi yo na nkamba eza ye te mutu amemi yo na nkamba ça veut dire ezalaki chemin il faut oyo yo oleki onaleki na chemin ok ça veut dire sikodo chemin oleki ya mutu wana oyo amemaki yo na nkamba mais yo kokende nkamba donc moma na monde ezalaki yango wana donc moma na monde ezalaki kingandi te mais ezalaki kingandi te fo asala ya nzela pardon omoni ntango toyo kosala intronisera donc intronisation papa simo kimanga telefona la trop bandeko quelque part balobi eza biso bato totiaki vous comprendre te eza nzela esengelaki eleki eza bango te likambo na nkolo ezalobi bien donc déjà baprofitisa kelo jésus christ akobotama akotekama mpe akokufa mais ntango nkolo ezwa ye comme prophétie wana esengelaka lina nde ate donc c'est ça donc nzambe azolokoyo d'abord apres mokomaki na nkamba na bato oyo bakokisaki oyebi Jean-Baptiste alors voici l'agneau de Dieu qui porte le péché yesu na yekomi baptiste etikala na bible bato bayebi etikala na bible bato ye Jean-Baptiste amutu amema yesu na mai ya prophétie de Jérusalem pardon okombo ya tata ya mwana lelo ozwa baokombo ya tata ebele des adresses ya na tuni so oyebi te lobaki nayebi te ya lokwa moto aye tabanga na uti voyage tunanga voyage eleki bake se voyage kangi boyeba bolakanga bomisanga voyage ala te akamba esengaka papa ye moko apesa nzela ntango papa apesi nzela atalaki amoni baakesi te atalaki atali bien amoni moto ya tel te amoni bato x te y te mais aponi moindre moto lokwa docteur Jospin abi Jospin ke ezwelanga princesse de l'éternel aya na nkamba yango mikolo oyo mingimingi benganga la princesse de l'éternel ya nkamba nde apesaki mbela wana ke princesse aya na maboko na ye me na nzela ya docteur Jospin moto moke me makambo makasi na kati na ye bongo papa kesi naoloba na yo ezalaki ya solo nzambe tata abongisaki ye na nzela na moma wana te nalobi boye te yo tolinga voyage ekende no mpe toli voyage yo soki okomobakisation ndire tokende na tokendaki na ngai te me ngai na misele deja na nkamba mpo ngai nazala deja na nkamba bon yo ozalaki otikanga tikanga na beta nde na otaki awa tokei na nzela tolongwaki awa docteur Jospin vraiment asalaki tout po ete amema bainvité ya papa na kimia nyonso tu tozwanaki na 3h du matin papa kiesi elengi wapi nzela tokende kaka na baambassadeur omona baambassadeur te metika na betela omona bana te vite bakisi sikoyo mosala nti ozala kati ya plateau tezela na papa kisi okombo ya tata tobisa na okombo tobeta na okombo ya tata po tata azala na biso enui te tata okombo na okezeti okombo ya papa okombo ya tata akisi omona baambassadeur bref nga komela na nkamba kitoko mwana lobela mosu eza te nalobi boye nakoma ekamba kitoko donc ça veut dire quoi wana eza l'histoire bon esalaki ono ndeni komona mama Tiffany na nkamba pembeni ya papa Jospin bon so ozotala neti boye po tokota moto na biso ya lelo yo lokola moto okandaki pene omema na nkamba omeni te na docteur Jospin apesi lokumu pardon na otuna question papa apesi lokumu ezongi mpa nkolo po otala docteur Jospin ndeko na yo mpe kombata makasi ambassadeur union européenne union africaine oyebisi ye nini apesi ye mbote
elaka oyo ekomisani na nzela na ye atuka na pesi ye mote nzambe abandela ye mpe chene ezali promese okokende nkambo yakokisha docteur chose pour moi qui va est-ce que mais eloko moko na nini nazonga kote oyo yobi papa kiese te papa kiese papa Jospin ye azalaki na makoki comprendre azalaki na makoki mpe na servi vous comprendre alors biso ezalaki elaka mais la promesse wana oyo esengelaka yo okende nkambo oyebi ndenge ezalaki mpe na valeur oyo nakendeli na donc oyebi ndenge ezalaki mais siko nzambe amonaki soki esalemaki bongo ezozala au moins tu papa jusqu'à papa tout le bana obi que so memela na kama ngamba kana ndimisa pa kisunga mangana boboko OK na banzani ba tuzi potoka ko tipo tenga na laki donc na bemo bongo parce que pour force na meza limité na ndenge so o kindi o ndera kindi ni ba sepeli te mais siko mone ke de lo sepeli na moa oyebi ke nzela nzambe eza na bamakambo nango ndenge ezalaka alors ntango yo oke yango tout droit ça veut dire faut tout na pourquoi nake yango tout droit comprendre que pourquoi nake yango boye na komo mais pourquoi bamosusu bakendaka nango na cascade teo la princesse de l'éternel en kamba oh is la princesse no mona tina venga la princesse mona oka ne faut que ndikana omoni nga fale na kina ninga ba princesse fale que bien ninga ba princesse e ko na olo bango kasi princesse omoni na olo ba bwana mutu mota so kasi na uchi poto na uchi kamba poto na pesa kamba te na lobi omoni ka kamba ninga zawa omoni mo uchi na kamba baboro yo julo biba to ba oka OK marco okomela parce que omoni te poto bata poto ndeka na lobaka bango baleki biso ndeti nga na fanda bakoleka nga na la ne bakoleka nga na esprit comprendre siko donc yo siko ke poto yo ke ndeki poto oyaki pe a meta mo ke kamba siko sala siko balance ya comparaison te ba kizizana oyebi ke nga fana kendele kaka na modele ya princesse obiso na kendela lokwa Tiffany na ngana mabe te mais kombo na yo lobi banda kala okomi princesse siko te kala sa princesse kala nga sikoyo kombo na eza kiese utu yindula sabe ndo ngana ese mona me fo batu bakandise na wana ezalaki kombo ya mfumo aloba pesaki kiese utu yindula sabe di fo batu bakandisa donc batu nde baokanisa ndeti oza okanisa yango bino pakesi yaka tokendeka okanisi omeelinganaka comprendre donc c'est ça donc ngande na bane foka batu bakanisa mpo donc ezali loba nzambe leleka te mais kambe le tipo toi te loin omonika bato bana poto ko tupera zo bisa bango babo mama ero pokala te mwana mwana na tota video mo pakisi wetala ite ko na poto yindi mabe te na poto eboyinda siko te donc na poto oyinda eboyinda nene parce que papa lobia na bina France précisément na France bino batata na ba mama kuza awa bote ya bana na bino bazoka ina ta video na te so bawoche c'est quoi na France te tozo kende maloba nzambe oleka te ba minde ba okokati ba te maloba nzambe oleka ba ki ba mbetu vraiment faut gouverner sa attention ba biloko wana ba biloko ste ya te mikolo ya te maloba nzambe oleka te maloba nzambe oleka nje to ngi sa mali c'est quoi na poto maloba nzambe ekoleka te maloba nzambe ba bila micho so moni muto ai France na ndako na yo donc okebite mutu sa uti France aina ndako na yo faut ke ba ko memelo mitse quoi okasa ke mutu akisese mutu memelo ba mutu France ah oui mais nde mutu France wana zaki baniste parce que ça zaki baniste on memelo de côté parce que tu moni France wana pour que so ka donc bazala difficulté et ça épargner kana ki baniste parce que être qui baniste la vie au banyo qui sort bato eta masolo kaka tika to eta masolo auto moi za en 40 parenthèses to eta masolo vraiment eza ya mozindo aki sina kuna kama na kutika kwa ebele na kana na kuna mutuna na kichasa na bato mada plateau ya liboso mutuna ezali ke ntango yo koma nkamba na kusana mwa comparaison omonaka impression na ezala ni soza na kati ya kamba te so na za na kamba na à l'aise so na kamba différence ni no sa na kamba na ko na te différence ya kamba na mona kana za à l'aise
koleka na palais na place nazalaka spirituellement donc ça veut dire donc na kamba ya tula donc nous sommes en kamba esprit d'abord parce que je sais que ça veut dire l'homme ne vivra pas seulement de lui mais nous devons vivre la parole pour les autres pour la kamba d'abord et donc il faut sur la monaka ils ont un oka donc na kamba oyo na monaka lenge c'est et ils ont la monaka papa ah non mon papa mais papa qui c'est tout le monde na kamba j'ai du son exact là espèce impression na mona qui a vraiment il a télé à maman pour la passer papa tout ça donc ce que kuna utata lokolo tout est à kisi ah koto kuzo idete tika la refa et par n'avoir ma somme bien te ngaso na kena kapona kamba kuna za tongo fo di bondi so mo pimi di bondi di boke ko shumwa mo café so mo sisi café boke sa ça na ba chak c'est ça veut dire ko to ka so mo sisi na pourquoi boza na église donc ko les ala vie privé donc ko les ala vie ka ya bien donc kuna so boza mutu ya nyongo ba ko jwa yo ba kelisi keba donc ba ko so bla kuna te ser na frère ba ko ka ba te ya te kuna frère na ser ba donc na mo ibo ko so so ka to komi déjà na ba 18 mbele donc moi c'est n'ambali pas sur place à 18h pendant nakamba za bo nakamba tanga na kena moi c'est na ngai to longo a to kena nakamba to la place donc il y a ça loger na mopanzi ngai pe na ça loger na moi ça ba bona est-ce que moi te ola la ko la place mopanzi comment les places au bino ko za place ya invité isa place au mon chambre ka kabino ko kota ki wana isa chambre mbeto ile ka ba to belle place wana ça veut donc mutaboko ya ko se couper place wana parce que ça déjà lié beaucoup c'est parce que oh on est dans la place comme ça oh donc makambo bino bo kendele wana donc tiki mo côté bino donc kuna ba tout baza comme ça veut dire donc ba ça comme ça très respect moi c'est pas ça comme ça moi na paix ça comme ça donc je reste sur boutique comme donc c'est ça quand même mais il parle bien là moi ba mon ngembele te bon ndeti ngana za vraiment awa ndeti eloko nini bon ntango na po awa nde nabanda so namoni mingi namoni kaka bato nde bazoleka namoni ka bepelaki makambo na kamba na lave namoni ka mpe mboto nabaluki ici donc okanisa kilikili papa kesi tomonaki motuna tozaki kotuna mai nasengi na ndeko Nikis oh azala sima ya bilili na négociasi batie na biso na lelema tomonaki ma ya nkamba oyo betaka ntango oyo lobelela na production tomonaki yango batie na biso na résumé ya baculte tia na résumé mwa baculte ya le 12 ndenge elekaki ambiance wana bato bakobina epuis osukisa biso na mona ya ntima na ya nkamba oya tobena maso gr Là-bas, tu vas aussi changer. Come le visite? Grazie.